Au moins, au lieu de fiston coloqué dans Mida Taylor. Il y a des quoi Fali, soit-disant, tant n'est pas bimi zoba. Biso na Fali bétonné cimenté. A comment qui shooter kuna na ninit na Dubai. Directeur marketing a comment shooter. Mais ngana kento saka katozo kumisaka Fali. Na ye Karine bala yo mona mwasi ba publier yo ozo sise mani nengo Karine sala ka ya malonga oyo ngana kento salate makambo biso to sala ka ba niveau biso koma ba koma te mais oyo bango ba sala ka biso sala ngo ya koleka Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate mais ngana lingi bo bimisa ta voice moko oyo ngana kente otonga Fali tout ça d'abord lisolo ya Yvette Kalombo na Karine Mokonzi bona ngotanga bato bayebani te bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Masasi kalikile, esire kalikile, e masasi kalikile. Mais na regretter na moni kaka mutu moko ba promettre un voyage ya concert annulé à Leli mais azarami na soki kaka oche na liste na ya voyage na il faut ça annuler Personne m'a conduit, au monde quel bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est bien.
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci, nous sommes en direct Nafimou News. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Whisky Ushi à la régie finale. Merci Nabatutu Bazola Nanga. Je profite à présenter mes condoléances Nanga. Le plus attristé na famille, il y a Nancy Tiamou Naouti qui perdre maman Naé Agnès Ambele de prix Grenoble. Merci aussi na fondation Gelor Moutouele, le parent de veuves et des orphelins depuis Australie, Aigle Nord. Merci aussi à JR Kuba, Balobi représentant valable à Dolce Cabana, le boss depuis Atlanta. Et pourquoi pas aussi na kati ya États-Unis, na New York, wana na moni coopérant bâti quoi, le mythique mystique Azolandanga, Roméo Poutou, l'artiste incontestable depuis les États-Unis, Antonin Farina Dallas par rapport il y a date par rapport il y a R Nengazo Mibenga Mikolo, actualité sur actualité na kati ya États-Unis na Dallas. Je suis avec Maniké de John Massasi calculé, Obo Yebike Massasi calculé, Maniké de John Yev Masoga Lekani na émission na ngai Pegiti dans le parallèlo, donc na mingi na Muzino. Merci na Valdi Tambo en assistance. Merci Nabatutu Bazola Nabiso. Je suis déjà avec Maniké de John. Nassure que Bazola Nabiso. Bonjour Maniké de John Massasi calculé. En tout cas, bonjour Titan. Avant de commencer, j'ai dit d'abord merci à mon Dieu et merci à Vali Tambo derrière la caméra qui est toujours mon fils que j'ai toujours considéré malgré Valdi restera mon fils. Valdi restera mon fils. Bolo Bate Valdi est mon fils. Les linges ça s'élève en famille. On a déjà lavé les linges et les linges sont propres. Valdi Tambo, en tout cas, il est toujours dans mon cœur. Et puis, Goretti Louvois-Omami que je salue. Merci Yago. Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles. En tout cas, anti-cancer et Sakaka, Mélina Swamba. Okosoyango et pas Mélina Swamba. En tout cas, permettez-moi en tout cas de dire le numéro. En tout cas, excusez-moi vraiment. Excusez-moi vraiment, excusez-moi. Maniké. Anti-cancer, j'ai l'expérience to meki et siminga na ko sarabinote. Vous savez un peu promo trop. Est-ce que moi aussi déjà? Et en tout cas, et mekami déjà. Borozwango et pas ya Mélina Swamba numéro ezakaka moko. Plus 33 64 31 33 879 Mélina Swamba. Le 14 août, toza chez Djongade, na Puidix Mewana, Redi Amisi Akozala, Wana. En tout cas, son excellence, Coco Arafat Makizembe, Alain Gigan à Londres, na Beau Sanité. En tout cas, ma question, ça y est, ma réponse, c'est ça. Merci beaucoup, Maniké. Je pense que tu as vraiment la première question, Nabiso. Oezali, c'est comme si tout le monde a l'élo bandeko mingi. Oh, ma bandeko soutenir Fali, bazo décevoir Fali. Est-ce que, et que vous avez appelé Kaya Maniké l'élo, Maniké de décevoir aussi Fali, le rôle à tout le monde a bandeko msusu, baos doulo baraba propos, teni morobo, Fali a yébité, et zo lata l'élo na artiste. Est-ce que Maniké peut dire quoi? N'a qui jamais qu'on décevoir Fali.
nga naza vrai ya Fally même quoi na koki jamais ko décevoir Fally aigle hein elle marabioche et puis ye moko nenga zana yebike manike na ken piana balinganga ya vrai. Ya vrai. Merci na babone nyonso ya Fimbu na Fimbu et merci na babone nyonso ya Manique de John Tokost officiel. Ngai na linga Fally ya solo sans intérêt. Na senga Fally voyage à potote soki mutalinga sala mutu plaisir au sala yeye moko. Fally amema ken na poto et pesa batu motema mabe. Mais na regretter na moni kaka mutu moko ba promettre un voyage ya concert annulé à Leli. Mais azarami na soki kaka oche na liste na ya voyage na il faut ça annuler et mon na héritier et mon na bato ebele. En tout cas bonne chance na yo mbalo vraiment que ne peut poto ango. Mais qui sinjo on dirait poto na Manique nezo soit ezo pesa motema pasi Manique et pesa motema pasi te nga za jalouse te. Mais on zo ba ke concert annulé na za ka jalouse te. On se comprend et pas na biso poto ezalaka yende akomisanga ennemi na ye nga pe Ken sala nyonso tozala bien bavadi bapesa ba conseil mais ya finga anga kaka afingi mwana nga pendant 5 ans ya nga na lobby o bango baloba nanga eso anga te mais nga so na lobby kaka pa masasi calculé tiré calculé et masasi calculé tiré o bino baloba nanga eso anga te mais nga so na lobby kaka pa masasi calculé et tiré calculé et masasi calculé tiré on a côté studio Pobobi na pena masasi calculé tiré calculé et masasi calculé bino bolo banyonso ekoswanga te menga so na lobika ka moko pa Fally tambwe masasi calculé tiré calculé et masasi calculé tiré bozui Manique de John otolo balikamo bepeka na debi awa obike ngai lelo na sala ke lo côté mais ba tchaka biso te fume pas Fally lo to monique ba moko ba otiko lokoma na page babi que ça depuis 2006 Fally a besoin chroniqueur te yo lobi ke yo na ken ba bundi sabino c'est comme si vous avez na bino ka o balobara ba oiseau volant boyaki na bino ka pas Fally kaka pona ko kendeka pona ka ko ya kaka par rapport à mon pépé omoni bango nyonso na so ba ya peme na Fally eza pona ngana ken piana na babi Fally a besoin ya chroniqueur depuis 2006 mais pas ni loba na bisoté soit ça ina Fally asaka hypocrite soit ça a besoin mutute a bloba na que non na besoin na été on doit comprendre eza jalousie bango nde mutu balakisanga na ken ke Fally alinga biso mingi eza bango ba dire na bango ndenge ba benga na biso ndenge ba maltraiter biso bango nde mutu balakisa biso ke non Fally alinga biso mingi po Fally abeta maso na biso tango azalaka na bango yango ba côté na biso motema mabe ba côté na biso motema mabe sur le kaoka par Zouria que je salue on doit comprendre bango nde mutu balakisa biso pena que non Fally alinga biso mingi Fally ngai omoninga ngana ken piana na dutaka te Fally alinga biso mingi y compris Fally tambwe Fally alinga yango ba so moni ba otya batu bakal seke batu balinga bango mingi soki bandai ko linga biso te me ba tchaka biso kate so ba tchaka biso ka po Fally alobaka keno ba soda nanga eza ken piana na Manique on est sous l'épée on dira sukola ne maboko pour na bloquer bino yo na ken piana sous la bloquer bino sous la wane ko ndima masumu mais le téléphone la mona avec bodese on mona on a téléphone ni sous la bloquer biso Manique ti le sous la na sous tout le avec appui avec preuve Zela ngalo ba avec preuve obenga sous Zela na obenga ete Zela soulé oni sous le kaou katin bonsoir mon boss au moins sous les à répondre à toi répondre ngate à répondre et alors pourquoi bolo makamba lokuta pourquoi bolinga et puis na comprendre bino te bolinga ka toujours déstabiliser ngana ke yango bo sala tuto bocha songi ngana ken ngana valdi poto za ya opal po bobi ke dio na biso za kindoki ozong fera li sola vadi ni so ba yo boke la vadi malade ya so na boke vadi malade amwana ngaka sa kufite yeyo ozo tinga manango
ken piana nenga tango biso ngana ken piana to sala ba émission na se ya bambula to sala ba émission na se ya ba na ba butu to zo bunda ba geba zalaka wapi biso no to pesa bango guya ko ya victime on se comprendre mais bango ba est victime na baba oza ba songi ebimit ki songi na bango ebimi na miso manike to mone loro mo eza na kati ya bureau ya fali ba pesa ba to considération noki lelo bino bokomi loko ba nzungu akala bato ba yaki ba pesi bango considération loko ba demer ba mombaya bino c'est comme si bino yango ka bato wana ka obo a pesa ba considération lelo ken pena kenda Paris ken pena kenda Paris mombaya kenda wapi demer akenda na wapi ken pena kenda Paris mombaya kenda wapi toda tala fali aza roi royaume esengaka batu ebele toza na jalousie na mute venez on va travailler mais pourquoi boyinaka deux personnes boyinaka ka fali nani ken na manike pourquoi parce que bisonde toza makambo tokos 1 et puis c'est disque d'or on se comprend abwaka bisote bolingi ko fala ça la bisoni pour ken pena kenda poto bolingi ko sani ame mabiso na mampeka lokuta bo ba jaloux toza wana na fali bétonné cimenté fali onyomi otali sima fali onyomi otali sima nazana fali na ya volontaire na comme général mais le bel homo a venu travailler tout le monde bo ndekomida o ndere azaki pe pion parce que lelo makambo azobimisa fiston coloqué ye mutu ba pesa ki confiance on a tuna ko peka question ngo na bi opesa ba confiance kasi bango ba toyela makambo nyonso ti bo excusez nga vraiment fiston coloqué na respecter makasi mais bango ba memi ba erreur o nyonso ba na alobaki ko kanza te mutu soza pembe no alinga ko mingi mutu muso aye wana na misoka ya okule yo on se comprend mutu muso ayeka na mission ya okule bato ebele baya na filmu kaka po bakabola ngai na ken na vali bato ebele bamona ke nonga na vali to saba émission et to saba vie ebele basali tout au kabwana mais tellement nzambe agiste lelo to ça ensemble na yebisaka nzambe soki yo mto kutanisa biso tozala ensemble nga na valdi lelo toza te soki yo mto kutanisa toza ensemble nga na ken ata ken alobi na nga nini lelo c'est que je dois ça à ken so lelo na sengelaka bana nga te na kena kosengela ba epa ba mission te po na ken pia na formateur na ngeza ken pia na c'est la reconnaissance fimbu na fimbu et ndenge eza bébé na nga on se comprend ata ndenge ni na oza na filmu na senge ba abonné à filmu na filmu pardon soki na dekonaki so na lobai mabe bo pardonner nga nazali servante na bino naza pe amoumbu na bino servante na bino mabe eza même basani na kati ya panier et tout anaka pona ni bisote na débordaki bolimbisa nga yango bo recevoir nga susu nga yo non sa ba émission na film lisolo ya audio ya Ser Nabisomi de la Taylor na fiston coloqué automoni bazo linga ba benda Karine Mokonzi pona rabimisa ba o balobaka ba vidéo ya Kofi to ba blog ya Kofi au moment que lelo pe Karine Mokonzi ba pesa que considération makasi na F victime aya pe le call a remplacer yona ken azanango abimisa mais ba audio na maniko yokango azanango ba audio yokango ba audio na OK on entend ça fiston coloqué na Mida Taylor au moins ba audio fiston coloqué na Mida Taylor et yo ki sinde fiston coloqué Sony na ba elle bela koma ki nango yende mutao ki Sony abi mukolo ya zoba excusez nga abi mpa mukolo ya zoba tala nenga bimi zoba yende kwa fali soi-disant tala nenga bimi zoba arrête de yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant, business class, VIP dans Bruxelles. Ezwami na adresse Oyo. 39 boulevard, Jubilé, Bruxelles, 1080. Métro Riboukou, l'une de P6. 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba Congolais pe ba Africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Manikena soi-disant les sous. Kasi bon to lobani. Est-ce que yepena ko sala makam? Est-ce que ba yepena na ba audio na ba audio ndengona? Est-ce que voix na yepena ko sala? Yepenza akoki ko voix na ko sala ba audio ya ndenge wana. Au moins niveau ça ngaba mutu nyo sataka na sina lobaki nzambe mutu nyo so ataka inga na ken poto sa peme na falite nzambe pinir ye ba punition na bango yango wana ba osambola miso bato. C'est que tu bien on va retour man. Ah oyo kit. Ya ba ko loba. Na ba suku ba retour. Donc il songi balingara falite ba yana est victime pour pas déstabiliser. Mais il pas zo bundela rande ko na ene to mona ba sandra ka sa ba zo bundela kofi. Est-ce que ma beza puis parce que so to équipe fiso coloquer na zo loba lobi ke azana besoin que ba zo pe ba plan B ya kofi pour na ba panza ba ba. Karine azana elo côté ya Kofi Olomide. Soit zaki nango na modèle ba publier sexe na el nga bimisa. Sexe li sous azana elo côté ya Kofi Olomide nga na yebi Karine bien Karine soit zaki na elo ko Kofi Olomide ma sa boaki ana ngote. Ezaki na okaba chantage pour pas mon danger ana ina ngote ane na ngote soit zaki na ngolinga bimisa ane na ngote mais fison coloquer mazo assurer que Karine ba benda ki Karine azo esamida na sir yo mopo yo ki voice yo ki ba voice sango kazo benda mida pona azo benda Karine pona Karine abimisa babiloko oya bomba ya Kofi pona ba on peut ba exploser na kana ba yo kana so elo moko yo kana so pena série omoni Karine na minute oyo bazaka 3 personnes au penza ba publier bango modèle bako oyo wana mususu ba publier ye bazo tout baye na lotobo na o mususu ba l'accepte na lotobo na ye Karine bala yo mona mwasi ba publier yo ozo sisé eza ba publication o ya ko sambwa omoni Karine asambwe Karine na sisi sika okendete akena ko pesa nzoto po ba benda na eve nga seke ya victime to travailler. Mais ezaki pelo magnifique nango Karine salaka ya malonga oyo ngana kento salate makambo biso to salaka ba niveau biso koma ba okoma te mais oyo bango ba salaka biso sala ngo ya koleka siko na senango basambwe mais manike ezaki pe risque te ya ochape mida la Taylor pembe na fali lelo sko trasco ba explosion kasi yango na oloba na yo monte ke ayaki pona destruction ayaki te po a victime qui de liboso ayaki ko tonga fali sima bayaki po na détruire fali kona chamida wana selon yo ngana yebite pas donc surtout quand ba mo mida comment le la fali ba dira bando c'est comme si azo qui ma place fisto coloquer mutamemaye fisto coloquer mutayana ye asime ba conséquences nango asime yango na respecta ke makasi mais asime yango ta ko sambo ya modèle kombo na ona kati ba voice bimi ba voice ya salité fali na ngai mais pourquoi yo pesa fiso coloquer na pesi faute te azaki prudent dans la vie il faut être prudent ngato so na ba problème na ken na so ba problème na vali j'étais toujours prudent na so ba problème na yot na ça la prudence Poni ba voice a maniqué bimite poni ba voice a ken piane bim baba biso tonga fali opi vote ba voice na biso o biso finga fali opi ba video na biso kaka ya bango nde batu mabe nzambe azakashiste nzambe abana bitike basali tout ba déstabiliser ngana ken fali akangisa so ennemi lelo o fali atali penza bia ken piana na manike et puis eloko chance eza nini toloba eloko te to sala eloko te to tonga te soki biso to tonga fali babimisa ba voice soki biso bana video o to finga fali babimisa yango mais bino bofinga Kofi ba série mo boye on dé ba raya bino directement na bureau mais oui fallait appeler ça biso
fallait pinisa biso ngala banga makamba Koffi Olomide na fali na okota te na esa ken ngabi tala papa na mwana omoni makendeto suki fallait pesa biso punition non to ba fallait pesa lelo Koffi Olomide respect mais retour fallait azozo ya mabe na fani ya Koffi omoni nyoso wana retour fallait azozo ya mabe basongi songi nde ya bato omoni fali na Koffi kokota makambo na bango te lelo to suki wapi mais tout le monde a ba prince bakali tout le monde a ba kisi nzoro ba yo ba mabe ya Koffi et mabe ya fali mais ba catch ma fingi fali wana ba mandia mais to ba Koffi mta osa hypocrisie parce que Koffi azo poster bato bazo finir ce qui Koffi azo poster bato ba finga fali so neza ye azo samsa mwana it fallait ça répondre fallait le ba toujours respect na Koffi Olomide respect na Koffi Olomide makala moto likona it ngana loba kamba Koffi na fali na okota te poto mona a bloqué biso ba ti lelo fali atuna biso nani atindaki bino boloba ti lelo pona makambo ya ye na Koffi to koti na biso to fa na biso mais l'autre loba kesiko tango ya affecté ba fiston coloqué o ba mona ba Sandra Kazadi mto ba bandaki makambo ngo lelo elati fiston coloqué na nzo là pourquoi là tiens nzoto parce que alingaka fali alingaki mais alingaka fali alinga ekoleka Marco 6 na ketchup ah manique de John ozo panzali sous moto awa mutazo défendre vraiment de konaye parce que y a personne a besoin que no ba exploser ba Sandra na nini ba va sa salité bo défendre na nini biloko salité so défendre mutu bomba salité na ye ngai na kento swana ken tito swana ki ken alobele wote ken ayeba secret nanga ebele ken ayeba secret nanga o lelo so alobi abominga ebele vali ayebi ba secret nanga ebele alobele wote mais ta siko ba voice so ebimi ba voice sa saleté na ngai na opesa tor na fiston coloqué fallait ok na bango mais manique tout le monde a peu un désert de cositant tout le monde a demeure na mi de la Taylor bazo so na bino bata fali o bosote na pe fali on de bo bima pe babunda babomana bakata na bapota babunda babomana bakata na bapota po nzambe ne muta alakisi ba attitude na bango alakisi ba vrai na bango ke ba batu mabe ba ya na idée ya mabe surtout des mères on dirait botola manique place les mères botola en place makam ngana sala des mères au sala ngote tout le monde a yeka na ba feti na ba live za ka ye fiston coloqué azwa ba ye ba ye ngana ken pia na fali ayebi biso ngana pesa bango tala kaka osoki no pesa tina nzoto osoki ne ko yemba Kongo nde mboka osoki sous l'histoire Kongo nde mboka nyoso wana pona nini ozwa ka place yango azu yango ba ofinga tuna bango mbaleti ne masa si calculer pour calculer ka ba ya ken apesa ngai omoni ken baba kanganga apesaka ndambo atika ndambo ngai ken apesa nga formation nyonso internet na poche bozo bandaku bozo ba voiture nga kaka internet na poche masa si calculer tirer et calculer tirer ezwi bino ba calculer bino masa si calculer bon comme ko so na bino ebebeli binoti ebebeli binoti ebebeli binoti bozui omoni chaîne ekomi makambo wana nyonso toyebi ya il fallait azana besoin ya mutu te depuis 2006 pour apporter la fallait lo kombo na été pona ofula été eza kele Charlotte nga na yebi été yenda yebi nga na yebi été nga na yebi été omoni ne ba wario ya lokuta nga na yebi été omoni fali abwaka ngai na kena nzembo Aziz Makukula batu oyo babwaka na album wana eza bato fali alingaka fali jamais tikala kokomela nga na ken boyaka lisusu te fali so abengani biso oloba na biso boyaka lisusu te alors fali azala toujours na besoin na biso po biso pe to na besoin ya fali biso to toujours na besoin fali azala likolo alors songi na bango esambwisi bango makambo ezali mais mani ki olobi ke fala bengana bino te meto mona ordre uta likolo directeur a bengana yo e mona na fali mutaloba te et puis obi nga bengana langa abana nga zali banda répéter sili zali bengana nga te ke tsoto ko yaka soate sikoyo tango abengani ngai esala yini bati yo pembeni loba lisusu papa ganga ndenge ogangaka
akomaki shooter kuna na nini na Dubai directeur ya marketing akoma shooter mais ngana ken toza kaka tozokumisa ka fali so fali alinga biso tanga batika otanga kombo nanga fali alinga biso mingi ozo comprendre na sepeli nzamba achiste buzoba na bango ebimi na misu ya batu ngai na ken toko na fimu na fimu Mani que John Tokos tokokumisa aka fali ngai na kolonga na victime kolonoko penda lo bananga manike na lingio lisu na orchestre nanga te bongo ba wario nga mona wario waya ko komandenga oh yo wario komandenga nga mo wario oh komandenga ndi merci Manike tout ça d'abord li solo ya Yvette Kalombo na Karine Mokonzi bona ngota bato ba yebanité mais tout le monde Yvette pas comme na américain il y a des na chinois na américain yo pe massa si calculer ba tout à TikTok massa si calculer Karine alobi ba on to bazaya bana misala ko banda na leke chuti ko mais ba misala na it asuku ça bon ti ba kaleso a règle ngana zala wana o chetembe mais pour vous dire biso na fali bétonner cimenter carotté toza wana na victime to tike la binote nzamba obunde la biso tala nanu kutu ba voice nanu ebimite ndebo ke na kotonga fali o to sale miso pesi biso ka $500 ya pamba bambonga mike nengona e ba voice ezali makambo ezali mais ngana lingi bo bimisa ta voice moko oyo ngana kente otonga fali merci beaucoup te Manike Sandra Lina ser na biso adena mbaso to solo ki ngwa lelo mbase limwe na isebino ke zamba solo kuta njora mtatinda ke ba soutire bambongo nani njora mtatinda kai ba soutire pasteur Emmanuel Dodi vraiment auto mona ki mani bat baye ne baye ki na kati église mana ser na mbasu e bo kasi na bwakela ke mbasu njorat yo ka se Emmanuel Dodi tembe mais monsieur Emmanuel Dodi tembe santa sa kufa banda kalat mais ça kufa banda kala Emmanuel Dodi mutaso asofaka e ezaka mbasu te ota bwakela maladie mo ya pese dernièrement to ke na ne pas Emmanuel Dodi ne Emmanuel Dodi ne mutaso vaye akota na chambre haute ne ba prier là sikoyo mbase limo pour la prière pour la prière mais yo bi ke qui sont sur mtabwa akati yet sont mtamemie ma église na bon qui sont mtamema qui qui sont mtamema qui était qui sont mtamema qui était ken pia mtamema qui ka bazo finga ken na la sama ka bolam a sauver bango ka merci beaucoup mais makambo ezali makambo ezali la dédicace Djonga tokuta le 14 joli maya la madame tozana bango bisona fali cimenter bétonner carotté merci beaucoup. Merci, on est à la fin. C'était la Manike de John Massassi calculé. Merci à Valdi Tambo en assistance. Merci à Ken Piana Makizembe, le patron de Fimbouna Fimbo. Merci à Igor Mintou depuis Paris. Merci aussi à celui qu'on appelle le général Al Kafoulek depuis Paris. Merci à JR Kuba. Merci pour na Mikolo Babanga Monsieur Odi Tété. Merci na Batutu Bolinga Pegitita. Merci na coopérant Bati quoi Babi le meeting musique. Artiste Romeo Poutou. Deja Nzembo. My baby Abiga oui madame soki penza bolakisi image oyo njora amemaki Sandra et pas Emmanuel Dodi ngana tika internet. Merci beaucoup Manike. Donc merci na batutu balandi biso ya Koko Arafat grand frère Ken Piana Makizembe depuis Londres. Merci aussi à Angèle Moussoueli depuis Londres. Jolili Atal en chair et annonce. Merci aussi à Nancy Tiamouna Aouti qu'on perdre maman nae. Donc je présente mes condoléances le plus artisté la famille il y a maman Nabiso Aouti ko kufa Agnès Ambele na Grenoble. Donc de la part de Nancy Tiamouna grande sœur chérie Kadete Kassala un grand merci à toi. Jupe Bati qui Koko Bawayon vérité c'est Bana. Il y a Luisa Mbata. Merci beaucoup pour Nakoli. Merci Nabatutu Bolinga Rabiso. Donc on se retrouve à la prochaine. Merci. Papson Makungi, yo moni ken piana. Aye, yo ya fait. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Oh,
mokonzi. This is London. This is London City.